Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Mbote bandeko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu na pesi bino mbote na kombo na Yesu mokonzi na biso tata na biso yende ya kamba émission oyo bandelikati pe suka fungola biso mayele apesa biso sagesse po soki tozo sala oyo biso ezalaka nango na tina te mais soki tozo sala selon ye nde vraiment tozalaka na sagesse pe makambo tambola kamalamu. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Bah, joyeuse fête. Bande konzambe ya pambola moko na biso azolanda émission. Nzambe ya kamba biso na émission oyo apesa biso sagesse ya ko comprendre ngo. Nalobaka toujours que bande ko yo mutozolanda oyebisa muninga alanda pe amiyokela ye moko. Eza ba émission zo sala teke pona luyenge non eza na makambo minene zo salama oyo tozotalisa bambeba tozotalisa pe ndenge nini tokuti kozwa pe ba solution na makambo mususu yango wana na pesi lisusu mbote mingi pe na sengi vraiment loboko na nzambe ezala likolo ya papa na ngai Botembe na Allemagne na ya na nga musika nzambe ya pambola pesa longue vie mbote mingi na bandeko nyonso oyo bapesa nga pe ba conseil oyo pe babenga kambala na mbala pona kosembola makambo baza nango longonia bandeko babulingo nzambe azokamba biso akamba biso émission ya lelo na ye kolobela likambo ya mamelo. Biso ba congolaise toyebi mamelo ezalaka banani ba mamelo ezali bato basalelaka nzambe na église na biso oyo toyebi ya munene basalelaka nzambe kuna basi basalelaka nzambe bazali ba mamelo nga babengi ngai na mama moko boye mwasi moko boye ndeko moko boye alobi na nga ke mama na ye po likambo na nga elobama pe na émission na yo pona landaka émission na yo isaleli ya émission wana esepelisaka ngai yango wana lobaki naloba likambo yango epai na yo mama na ngai tozali na famille chrétienne toza na famille moko chrétienne nazalaki na mama leki na ngai mama leki azalaki na couvent des sœurs donc mama leki na ngai pa azalaki mamelo. Mama leki na ngai azalaki na muninga na ye moko pe ya mamelo bazalaki kozana na ye tangu nyonso. Kende ba mamelo wana ndeko mususu wana ya mamelo akei na kikwiti ake kosala ba formation na ye mususu. Kuna ake kosala formation ya infirmière. Kuna en tout cas nzambe asalaki ke yepe amata ma grade. Mama leki na ngai pe amati pe ba grade oya yi. Bendeko wana pa ya kende ki mamelo wana akende ko yiba kisi na pharmacie. Ngana kamwe na lobi oh, mamelo ayiba kisi. Abi mama oui même vie oyo ezana libanda kaka même vie wana pe oyo pe batu ba menaka kuna pe ya malamu bazali ya mabepe bazali ayiba kisi. Tango ayibi kisi lokola mama leki nanga azalaki wana vraiment basalaki nyonso basunga ye mama leki nanga asunga ye po babenga na yete me atikala wana atikala ki na couvent wana bakambi bo bazali boso na bango malgré likambo ezalaki me likambo wana batsukisaki yango ndenge wana basengelaki yango bolimbisi en tout cas batikaki ye atambola na ye na kimamelo na ye eye kokoma sikoyo ke kende ngai mama leki nanga aye kokufa mama leki aye kokufa me ye atikali wana lokola ye atikali wana mama azande ko na ngai ngana kozwa ye kaka mama leki na ngai
tosololaka tozalaka bien makambo nyonso malamu. Alors mama eye kosala eke biso mama na biso abandi kobela. Mama sali AVC, yo moko yebi ba AVC nenge salaka, mama abungisi makasi na nzoto. Mama abungisi makolo na ye ndenge akoki kotambola malamu eza lisusu te. Sikoyo mama na ngai aboti ngai. Na maladi wana esengelaki nazwila ye mwa place avanda. Po place azalaki kufutela. Nabandi kobundana, nazalaka na niesi nanga moko na Kinshasa wana obabenga kande batu malamu. Mama niesi nanga wana soko tindeli mbongo aza mwana noko nanga. Soko tindeli mbongo kaka ndenge otindeli yango ndenge akosala makambo otindaki asala. Azali te lokola ba o musuto yokaka bakosaka. Niesi nanga wana salaka makambo nyonso. Nabandi kosola na niesi nanga nabi pona mama na moni ke tozwila mama esika na lukela mama na sombeli ata mwa place akene kufanda na place na ye moko. Tangu ngai nazo solola na mwana wana natindaka bambongo akodie pai na ye natinda bambongo akitali pona mame pai na ye nyonso nika malamu. Mkonsuto bandiko solola na mama leki oya mamelu. Pona ngobenge ka mama leki poza camarade ya mama leki nanga. To sololi na ye boni famille na bandi pe ko yebise pasi ya mama tout ça bona boye kutu nenge nazali awa nazali koluka moyen pona somba esika pona mama. Mamelo alobi nanga kokene no kote mususu te koluka kote mususu te. Nga ndenge nazali awa ngai nde mutu nazali responsable ya bisika nyonso oyo batu na biso basali ya Nzambe. Donc basali ya Nzambe musala na bango nyonso tu nga munasalaka ya diocese tout ça ngai mutu nasalaka makambu pona kosomba bisika pona kotongisa bandaku. Donc naza vraiment responsable na kote wana bandaku nyonso bazotonga. En tout cas ngai nde mutu nasalaka responsable ya koyeba ke awa bakosala boye bakosala boye bakosala boye. Yango wana komitungisa te komitungisa na yote nga nazali koluka no mutu mususu te. Nga pe nazwi assurance wana nalobi alokola ye aza mama leki alobi na nga boye malamu nalanda ye na ye kobungama parce que wana ezaki vraiment assurance na bongami ndenge kaka mama oyebeli awa ndenge ezalaka mama monoko mubange nga wana nake kokota niongo anake kokota niongo po ayebisaki ngai prix alobi na ngai en tout cas à partir ya ba 20 000 okozwa place ya malamu na mwanda ko ngana kubungisa yangu. Nga pe na sali bongo na kei pe mama na banke na ngai wana nake kokota niongo. Tangu na koti niongo nazwi niongo ya plus de 20 na bakisi na likolo wana ekomaki lokola nazwaki neti ba 28 000 pona kokisa makambo nyonso. Mama nazwi mbongo wana leta pe banki apesi ngai mbongo wana na kamati mbongo wana na bandi kotinda na Kinshasa. Yo moko yebi awa soki otindi mbongo mbala moko ekozala malamu te. Fale na tinda ka ndambu ya mbongo. Soki na tindi ndambu epai na ye po esala teke na zotinde pa mutu moko ndambu na tindi epai ya niesi nanga wana. Niesi nanga petango kokende kotikele mbongo wana niesi nanga za mayele basinie mikanda. Na pesie autant basinie mukanda niesi nanga zongi na basignature atindeli pe ngai. Kaka bongo. Mama na bengaka aye kotalisa nga atindeli nga ba photo. Tindeli nga photo ya quartier. Quartier wana kombo nango quartier européen. Quartier wana quartier européen ndenge kombo ya pesa ki ngai. Tala quartier kitoko oyo alakisika bandako batu batongi bandako ya sika ndenge batu baso sala lobi quartier moko kitoko eza quartier mabete yo tinda kaka bambongo okomona makamuni ne kosalama awa nde tokusala tokusomba lupangu awa ngana yeko tinda lisusu mbongo yeko somba sikwazo bakisa mama esombi lupangu selon ye lupangu sombami mama lupangu sombami tout ça ayeko tindela ngai ba photo deuxième photo aye kotindela nga sikoyo alakisi nga penza esika oya sombeli mama esika kitoko esika ya malamu mama
mwa ndako pe ya malamu oyo ekoza kaka mwa ba retouche kaka ya mike nga pe na sepeli na bien en tout cas mama leki na sepeli ale na bakisi mbongo pesa boye poto sala ba travaux bino moko boye bi bandeko balandi ndenge ya yebiseli ngai. Donc yo po yebi ke soko zo salisa misala ndenge nini ezalaka sombe loko poto sala boy sombe loko poto sala boy mbongo ezokende mbongo keye ale ayeko tinda sikoyo photo tango atindi photo penza ya ndako penza ke vraiment ya bien ale yepe atindi mbongo ale mbongo nyonso tolo ba mbongo nyonso esileli na maboko ya mama leki wana. Tangu mbongo esili na maboko wa mama leki mwana wana oyo ya niesi na bango wana lobi ndako wana kasi oyo esili bengai nanu batalisi ngai yango te ya lobi te nakobenga mama leki parce que mama siko fake nokota kuna polo kola ndako esili fo boke nokota kuna na mama kofanda na niesi mususu mwana ya leki nanga siko ya mwasi mama bake nikufanda kuna mama ndako monana te mama esika emonana te nabenga mama leki mamelo pona tuna ye mama leki akangelanga ba telefone mama leki abengaka lisusu te mama leki ayambaka lisusu te ngabi te ngai fona sala effort tangu ngai nazo sala mwa effort wana mama pona kozwa ye na yoka mbala moko parce que mama nazongi mwa sima. Mama leki ya mamelo ayebisaki ngai ke bino batu boza na poto nga naza na posa pe natinda neveu na nga na poto metala kaka ba moyen ezate na kozwa ba moyen wapi pona kotinda na poto nga pe na yebise ngabi eza nango petete mais tokotala kaka tosi sala no makambo toza nango ya mama bongo sima nango totala ndenge nini pe soki lisungi tokoki kosunga pona otinda pe mutu na yo pe mu neveu na yo pe na poto ikozala problème te. Donc wana siko mama nga na yebi ke ye azana mbongo te ye azana eloko te ye azana pasi me ngai nazotinda mbongo na ngai po batongela nga ndaku ya mama ti lelo oyo mama akota na ndaku wana te ndaku wana emonana te ndaku wana mama leki atika na ye kobenga ngai soki na bengi azwaka lisusu te ayambaka ngai te. Donc mama je crois que première partie ya masolo oyo ekoki kozala oyo ndenge na lobi yango bandeko ngai nalingi naloba boye ngai monoko ya mobange ke makambu oyo ya kotinda bambongo batongela yo basalela yo eza makambu moko ya mobulu. Tosala ngo na théâtre kala je crois tosala kango na groupe Horizon ya mutu azozwa mbongo azokeno kanga ba photo na mapangu ya batu mususu pe azotinda na poto aloba na bango pe yanisa ndako na bango metango ekomaki ke mutu atinda kambongo mutu a famille akende kotala lupangu wana ekomaki problème ndako ezala te lupangu exista te mbongo yazalaki kotinda nzoka ndeko azali kotindela mbongo ye pe ake kopesa mbongo epai ya mutu pe po ba multiplier mbongo po ye pe azwa oya ye lupangu mutu atindelaki ye mbongo pe azwa oya ye lupangu alors que nzambe alingaka bongo te. Bandeko nanga nzambe alingaka te ke mutu apesi yo eloko osala likambo yo lobi te eloko na ningi na salele ngana longola nanu po ngai pe nazwa te yo sala kako batindi yo soki kosenga senga ye monta oya futa yo boyokani ndenge wana biloko ebele tozosala ezomemisa biso ngambo na miso na nzambe. Mutu atindeli yo mbongo sala musala wana oya tindi yo osalela ye. Tala sikoyo yo mama oza na kati ya couvent de sœurs ozo sambwisa nzambe ekuruzo yo lati liboso wana eza awa ekangi na motema na kingo awa ozo yeba teke eza ngambo oza nango kasi eza ngambo te po yo ifozala modèle. Nzambe alobi akotika te kopamela mutu oyo azo sambwisa kombo na ye. Wana eza ko sambwisa kombo ya nzambe eza ko sambwisa kombo ya nzambe
Yo na kati ya couvent, ozo salela nzambe, mais oza na kati ya moyibi. Oza na kati ya escroquerie. Escroquerie égale moyibi. Escroquerie ezalaka nde moyibi. Kutu moyibi lisusu koleka. Po na kati escroquerie ozo kosa, kote ozo fula mupepe, kote ozo lia, kote ozo fula mupepe, tala langage. Langage ozo pesa mutu. Na kosalela yo. Kobanga te. Ngam tu nasalaka misala. Ya kotongisa bandaku. Epa ya ba mamelo. Na ba couvent. Ngande mutu naza responsable. Kobanga na yote. Oze escroc. Moyibi obakisi na lokuta na kati. Lokuta nzamba lobi eza satana. Kimamelo wane linko lobateke po late kuruze wane kokanga yo na kingo. Kimamelo wane linko lobateke po zolata lokola batu nyonso te. Miomema ngambo moko boye po osinia na nzambe. Ke ngai na kusali na yonga na za musali na yo. Bongo ke nosala kabilo kwa ndenge wana. Mama Mamelo. Mama Mamelo. Bapesi nga kombo na yo mela lingi na kotanga kombo te. Lisolo ezali bongo. Mama ozo yoka. Oza ko yoka. Ozali kuna na kingasani. Ozali kuna na kingasani. Ozo yoka. Kombo na yo. Ekotanga maka un jour. Oeza première partie bandeko. Nzambe apambola bino mutu bolandi émission oyo. Nzambe apesa biso mayele biso nyonso. Bino batu bozo somba biloko na Kinshasa bozala mayele. Mbongo apoto eza pasi. Mbongo apoto eza pasi basakana kanango te bandeko. Nzambe apambola bino. Tukulanda deuxième partie.